kotambusa kisasa mobimba kotambola la kotambola koteka sila tokoyebana te otangi nini ekoma sikoyo basi balesa mibali mwasi tamba mobali tamba bozwi bosangisi ndeko na ngai ya mwasi nakoteli bino na terrain bolimbisi mpona mosala ya moto makasi oyo bozosala nangi nayeba ta kombo naona majili mbote ndeko na ngai mwasi sheri na ngai nazoyekatisa kuna mpo tosolola mwa moke awa tozali na zandu esika bafemme batante bazobundana ka na systeme ya réalité ya kin kalai ngangu kalai technique yo ndeko na nga mwasi ovandi ozozela mobali na yo ayela yo ozozela otelemisa mwana bato na kwa osimbe na bashemise mpo osengaka ye mbongo oyo apesi yo eza moke me moninga na yo mwasi ye wana nazotalisa bino mesa awa babengaka ngo malewa tino bato boza libanda ya mboka boyebi te bazobenga malewa bandeko mpe bazosomba alors eza kaka na réalité ya kini ndenge nini bakinois basurvivaka bakinois bavivaka mikolo nyonso lolenge nini yango ozomona toza na marché central ya zandu toye kosurprendre mama na biso azali na 9 mbabola ata bino moko mwasi ya boye soki ozwi motema malamu ya kosunga fongoleli ye restaurant nini ekolongola yo okozanga kopambwama te tala moninga mwasi moto aza mpe kotala ye boye elongi aza mpe kitoko akoki kovanda na ndako na bango mpe asaleli bote na ye me tala 9 mbabola na 2 personnes basi mibale nde bazali na mesa oyo baosala mosala eza réalité ya kini tolakisaka bino bilili oyo mpona nini kolakisa bino lolenge tozovivre kongo eza na pasi mais soki omoni moninga atie eloko na ye boye ifo kosoutenir ye koyoka motema pasi te mama jili olamukaka aire nini mpo okóma na zandu mposa mosala nakomini nini na barumbo oyo ezani 5 heures okutanaka na bambiskadi te neti bakuluna fond na yo eza ya combien ndeko nanga mwasi kaka mesa nde toomona fufu bassin plein na wimbabola na yo eza $400 félicitations madame donc soki ozwi mutu moko asepeli na yo ndenge ozosala mosala na yo afongoleli yo restaurant okoprefere okontinue na mesa zandu mpe okofongola restaurant na yo okokontinue na mesa zandu donc eza bénéfique maman ozose retrouver opréféré oboyi na yo restaurant opréféré zandu wow. C'est toute la première fois que mon mouta boy VIP a préféré Naya Zalane na Zandu. En tout cas, je t'encourage maman. Na musala nyonso zo sala, courage, nzamba batela opo a épargner on a bandanje nyonso koti kozala. Ezo zela on a nzela ya musala na nzamba kambola o ma chérie. Amen. Bana Kinshasa.
Bana Congo. Dekolangai. Tokomi soldat, tokomi na yango. Dekolangai tokomi yebaka seto wutiyo. Bofana kile. Asa, papi se de kufa. Arche pele sama. Non. Absolument. Moi la sangana tina, moi la sangana. Asa tele comme kaibite. Mais puis Nabi. Oh, neba. Não me família não exalou. Banana que não, banana que banana, banana. Não vou te falar. Mbote maman. Mbote maman madame. Boni chérie. Nazala bien. Moi c'est kitoko. Ozotoka. Pasi yaya musala pasi yaya. Namona banzungu etoka eza ninyo. Tolamba manioko, tolamba basafu totokisaka awa. Toloko totokisaka awa musala tozosala eza pa tosengi gouvernement sa nini alukila biso mo bakopi musuko totika kopi oyo. Sikoyo ndenge botokisa yango boteka yango wapi? Kotambusa kisasa mobimba. Kotambola la kotambola koteka esila tokoyebana te. Eyebana esika esila te kamatele. Moko ekwei mama. Nazo tuna yo mutuna boye. Tuna pamba madani. Bambala na bino po namoni safu namoni mbala bosomba yango wapi? Te to ana série na ngoto kenda osomba na rond-point ngaba. Rond-point ngaba na zigida bateka basafu. Na ba manioko tosomba akuna. Sikoyo ndenge bozwaka musala ya kotokisa boye bobima na bandako na bino herni. Ya 3 heures tobimi na bandako risque makasi. Botiki papa. Yango tosengi gouvernement ya mzo ko lukila biso mwa kopi.
Fond na weza ya combien? Ah, fond na weza ya. Ba fond ku ba 20 000 kaka, ba 15 000 ya onto bima yango. Mama na ngai na sepeli na courage na yo. Eza na baninga na mosusu bavandi Bavandi ba luka te, mais biso loka to mesana po bana bazwa mo loka olia. Conseil nini okopesa na baso bavandi? Na pesi ba conseil ba tebuya ba luka lokwa ndeti biso to. Merci beaucoup. Ata mwa mai bateka. Atama baji batambusa po bazwa atama moya kolesa bana. Merci beaucoup na sepeli nzamba pambola bino. Amen mama. Maman, non les gars. Ah, vous filmer te. Bonjour maman. Kombo nani mama na ngai? Maman Louise, to moni okomi forgeron, to kobenga yo forgeron ou bien parce que musala o sala depuis na otala na o comprendre nanu te ozo sala ni maman. Osala kekele ya bolamba likemba. Bolamba biloko. Lubote ya lika na soso. Ok, kekele babenga ngo na lingala. Bongo na français. Kekele. Na français to ebite Mais maman, eza misala pe ya mibali te. Panier. Mais maman, eza misala ya mibali te. Sala mibali eza lisusu te na Kongo tokomi pase leki tokomi oyekola kaka po tosungamaka nyonso eza lisusu Bon, mama basinga o bozozwa ngo wapi? ewutaka na mbisi bapanie boye ya mbisi neti babase oyo banene sikoyo ozopasola Bon, mama ozokaka te? ozokaka boko eloko oyo ozopasola na mbeli ozoka te. Bon, mama nanga tokomi nanu kote ya mbisi nazomona awa Kinshasa. Malgré tozoloba nzala me toza na bambisi na biso mbote mama na ngai. Mama kombo na onani? Mama Poso, oza mungala? Ezo yokana. Ebangisa mbala moko siku yango poni mumbongo ya mbisi ya mai. Mama bambisi yango bosomba ngo wapi? Awa toza wapi nani? Bon, mama na ngai, musala obandango na mbula boni. Nazaki na inani. Osali penza, osaleli libota musala Papa zali. Papa sosala. Adebriaka yo ko vanda to zeli papa elio. Mais maman, Bible lobi les désirs de la femme porteront sur son mari. Vanda nandako. Ebaluka. Et comment est-ce que basi baleta mibali? Moi si tamba mbai tamba bozi bosangisi. sali mwa likambo moko. Siko mama, difficulté nini bozala na musala ya mbisi? Kokoso nini bokutanaka nango na kosomba to na koteka? Na kosomba transport. Kosomba mbisi biloko ezokutana mboka na biso mo ezoleka tala. Ezokutana mboka na biso mo ezoleka tala makasi. Kwa nini na cote de dollar? Akosomba filet na ye na prix ya dollar. Akutana dollar yaki 28 c'est comme 85. Transport. Bon maman siko fond na yo ezalaka ya combien?
oyo tiaka na musala ke au fond na ko simba te. Est-ce que malgré fond na wana e mataka to ekitaka ozira ngoneli malgré to ya dollar maman? Sont des risques. Mama nakolanda yo oyo ti koyebisa biso ko bandaki musalo na 86 mais eza na baninga no basi bavandi na ndako bazozelaka papa soka ye nango te ndako pe ebiki te oko oyebisa bango nini? Mama baosala nakomolo bande yo pani na ndako mwa mobali na kutia malongo ezaki ofani kako zelake popo mabaya oyo boti boba kufa omo tele ko pona bala na c'est ce qu'on appelle les femmes battantes. Na Kinshasa tozalaka na terme moko tolobaka kala ingangu kala technique. Alors maman depuis 86 abandaki ko sala na ye musala na ye ambisi aza mongala kozomona ndenge mbisi eza na bomo donc ndenge eza na bomo iboye eza na avantage mais soki ekomi boye mbongo ekufi ba musala ya risque yango wana nazosenga na bandeko mususu oyo bazotala bilili oyo ko soutenir ba mama bakopesa numéro na bango okokozala place oza wana posa mbisi ya boye komela yo mais ozana moyen de déplacement te obengi mama moko aza esika oyo akoki kosala bakomi kobenga ngo vente en ligne mais eza penza en ligne te bakomemelongo tina ndako ozomona baninga basi obilombeti baboyi na bango kovanda na ndako tala ndenge baopapa mbisi yango wana tosengi na bamama mosusu bavandi na bandako neti mama na ngai awa oyo penza atanga na okoka nanga kosala te po ndenge azozo basinga oyo eza ya kokauka je précise azofina lingi ekomi liboki ndenge bozomona yango wana vraiment ce sont des femmes battantes nga nalingi kobenga bango bongo des braves femmes nzambe apambola bandeko nyonso bakolinga kosoutenir mpe koya kovisite bisika musala oyo ezosala mankolo akozanga kopambola bino te. Mbote ndeko na ngai boni santé kombo naona ni papa tuso vandaka awa oza mwana Kinshasa congolais de peur et de mère papa na s'intéressé muke na musala na yo na omona ba machine basinge belebele na oyeba pe ata moyen ko comprendre ngo te musala na bino babenga ngo musala ni surfilage. Les arts pour dépendre de la machine, la couture. Dernière couture, les avatars machine à coudre, les gens machine à surfilage, broderie, accessoires à machine à délai. Parce qu'on est déjà basé dans le surfilage. Papa, Moussalo Bandiango Mboula Boni. Moussalo, ça fait maintenant, à côté de 20 ans. 20 ans veut dire moi na bota mi pe akoli. Et ça a un avantage, si on maintenir 20 ans veut dire ça va. Bon, ils ont Moussala la mécène pour ça lango. Il faut qu'on fasse sa discipline. Donc moi les solutions à compenser. Bon, papa nangai. Na mukolo soko lobi ke lelo ndenge na bimi nzamba pambolinga na sali musala bien. Obima na combien na par jour? Soki omoni ba ke lelo ça va. Voilà moi ko préciser ngo dépendant de l'eau, on peut faire $10, on peut faire $5, on peut faire $20, mais ça dépend de colonel dans ma compagnie. Et dépendant na chance ko la mukanango. Papa, avantage nini na ba désavantage za na musala na bino ya surfilage. Avantage ya musala o ezaki ce que za na emploi ki na liboso. Ça na musala ki. Le qui vend pamba, c'est mieux que nous utiliser même musala pour nous travailler au côté de fiche de quelque chose. Pour et souvent quand même moi besoin pour cause ça. Est-ce que papa na ndenge obeti da 20 ans ozalaka pe na posa ke oluka musala pe mususu ya bureau ou bien cop moko boye monani abandonné on peut OK na cop.
bitu kwanga nakozala na besoin nango parceke naza moto motangi place baetiki nga na sale eza mosala naosala te otangi nini nga na se électricien mais okomi na basurfilage ndenge basurfilage c'est parce que destin oyo esengaki nazala surfilage pour le moment yango naosala mais esuwe nango oza na kondimaki un jour soki porte efungwami obwakami okopesa biso kombo na yo lisusu boyoki papa Toussaint azosala mosala ya surfilage na volonté na ye te eza kaka donc mosala eza na mboka te olia croiser les bras e yango moni amipesi na mosala na ye ya surfilage. Papa Toussaint tozomona botandami boza na balabala est-ce que lelo soki makoki ezwami malgré osala électricité lelo bafongolela ope ya maison o continuer na couture penza ou bien na surfilage na yo okokondima kado wana na souhait na nga normalement na bapense nga nazala yango maître fois mpona koka kosala ezalaki no nasala bato donc atelier ya monene atelier moko ya couture oyo keno nakosala kena kotonga biloko te ezotekama na kati ya mboka yana nde eza ambition na nga na kati ya mboka. boyoki papa Toussaint moyen kosala commentaire eza te papa nako kozala na besoin soko permettre moi numéro na ya téléphone po tokoyeba moto akolanda yo te numéro ya téléphone soki ezali okoki kopase yango 85 30 184 plus 243 85 85 30 184 wana numéro ya papa Toussaint na volontaire nyonso oyo asepeli kotia loboko parce que kosungana mpe eza lisumu te bible elobi kopesa eza kobombisa toimpose bino te mais toyebi te bato oyo batalaka biso mitema na bango ndenge etutisamaka yango numéro ya papa Toussaint na permettre apesa yango en direct on ne sait jamais. Merci na papa Toussaint de nous avoir accordé cet reportage. Merci tellement, vous êtes gentil. Merci beaucoup na bandeko nyonso balandi biso nkolo apambola bino.